Shalom na babone na nga nyonso nzambe ya lola apambola bino. Yo mutu kozwa libaku ya kokwea na video na nga osabone kaka. Commentaire na yo ekozala malamu mingi. Lorsque le Saint-Esprit touche na ba oyo bakozala sensible ya kolanda ona oloba. Bomoni baninga na nga ona tche na miniature ba photo ona exposé. Ce sont mes amis. Baninga na nga tant on a baninga ya distance te baninga na nga ya kati. Nazana Nadine Wembia abandai kofanda na Bandal, nga nazo fanda na Chibangu. Sera venu 8 décembre 4e parcelle na Nurex. Aza copine nga na âge ya 15 ans, 14 ans. Meilleure copine nga. Na okepa bango na lali. Na jubilamba na ye na bimi. Ye pe akoyepa na nga. Tito koli, Tito boti. Nadine Wembia akufi na 2026 awa. Na avril. Nadine Wembia akufi. Naza na copine na nga Larissa Kaniki. Bibish. Bibish a copine na nga onga nazwa na monde à théâtre. Tant tozo tourner na kati na na lumière. Azalaki ami nanga, copine nanga. Larissa akufa. Nabosa na rabangote. Tant Larissa azobela, abandaika toujours koya ko visitenga. Wana na ucho bota mwana nanga liboso Emilia. Nazo fanda na côté ya pene pene. Enfance na à l'époque colonel Henri Capend. À tout moment Larissa bandaki koya kotalanga. Azobela me azoya kaka. Wana zo travailler na groupe Sinar qui pas présent Caleb. Et nazalaki na esengo ya komona ye na groupe Sinar. Ezalaki soki auti répétition aye. Abi planète na poussa wana zobela. Ngam na fanda ki na ngai. Planète omoni soki ba groupe ya osala sous théâtre ezate. Soko moni ki okokozonga lisusu na nana lumière te. Planète kosala ka sous théâtre te. Wana Larissa nda bando yebisanga bongo. Nebise ma copine pourquoi na monyo na balekaz ozo sala pib bona babi oui mais soki aye planète soko moni ozonga na nana lumière te ba groupe oyo na poussa tika na lapa ngam na fanda kinanga atikala oyebisanga cause te et na bando tourne toujours Larissa yebisanga bino yebisa yo ya copine nanga na yebisa o et asuka yaki kokende abandaki suko ya te malade s'aggravaki Larissa Kaniki akufaki. Yo mususu bomoni ya misatu Asha copine nanga toujours ya nana lumière elienga abala nazolongwa na mbinza tima tete sous région naketa la copine nanga na ndako libala akufi na 2024 Asha naketa la ma copine tala libala planète mobali nanga tala na fortifia qui est parce que nazala ki déjà na kati ya bonzambe na fortifia qui est natalisa ki kaka Yesu eleki mikolo babisinga Asha kufi inconsolable na fandi bo babenginga
copine nga dada mwana Lovo Congo, grande sœur ya Solange babisinga lisusu dada kufi na Luanda. Bien aimé, na liwa ya baninga na nga nyonso o nga na perda na vie ebakisa nga quelque chose na vie. Cela veut dire lorsque ba proche na biso bazo kufa, il faut conscience na yo ezala ya bomoi elobelo quelque chose. Et kotuna nga na liwa ya baninga na nyonso leçon nous zui o nga na zui comme leçon nakangama na Nzambe libela vi na nga mobimba na otikaka Nzambe te. Elelo naza na kati ya bonzambe, je prie nazotambola na kati ya crainte de Dieu, nazanga te aza choix o nga na si nasali, nazelaka démarche ya Nzambe apesaka nga na ere ya lingi. Na liwa ya baninga na nga nyonso oyo soki na fandi na leli nalobaka ifo nazala kaka na Nzambe. Bien aimé, liwa ya ba proche na yo ezala commerce te, mais elamusa réflexion na yo kangama na Nzambe. Kangama na Nzambe. Lelo tozomona baninga bazokufa, batu bapelisi ba caméra, ba réalité ya mutuane komo bima ba secret, mais obosani ke yo pe lobi ba obengo ebembe. Bien aimé, oke wapi? Liwa baninga na nga si lelo lokwa na koma na ngamba bonzambe na sambela katongo midi pokwa. Des fois na tiki bana na nga na ke montagne matondo na olala libanda na mbula nazo créer intimité na nga na Nzambe. Nzamba la kisanga mort ya baninga na nga nyonso. Espérance tala oya kufi boye tala place aza. Et mukolo moko na lali souci tellement la risa le kakinga makasi. La risa zala ki soki a jouer na sinar ki fonga na tala. Pour nga na compte de théâtre na bandaki ko s'exprimer comme il faut. Muta oloba ke na yeba ko jouer théâtre. Nazaki vraiment actrice. Si on a côté na scène, il faut na bimisa le meilleur de planète. Tellement soucié le kakanga makasi. Mukolomo na lali na loti Larissa na monde moko isolé. Abisinga planète nga na koma ofanda awa. Na ebise tolelio na mokilo kufi alubi na koma awa. Mukolo moko lisusu ka souci ya baninga bibish na nga na vitesse ya lelo bibish Larissa na ngai mende eroyo. Mukomusu Nzamba meminga na braza na kemona ya ebisinga planète batindi nga na braza. Moninga na nga na dina kufi na leli tina bondeli na binzambe douleur eleki na koti na présence en Nzambe na yoki kimia Nzamba révélenga. Bien aimé bino batu baninga bazo kufa tongo midi pokwa lokola mbula kangama na Nzambe. Liwa eza pona mutu nyonso, mais oko rejoindre pavillon ya mabe na monde ya liwa na oyo zo sala lelo. Misala oyo zo sala lelo nde eko orienté yo place yo kokende. Lelo luison akufi mutu nyonso afandeli matière. Bien aimé, na place au fan de la matière à luison, ça la réflexion ya vie na yo. Mituna, lelo soki ekomelinga na kokende wapi. Message nanga, bongisa na Nzambe. Message nanga, kotisa vidéo ya parcours à vie na yo, ça la repentance, bongisa na Nzambe. Kufa, poye bake kotelengana na monde des esprits, eza réel. Liwa ya baninga na nga nyonso esalanga kena s'attacher kaka na Nzambe.